5 ans après. Hein. Ok, 5 ans après. 5 ans après. Banaï baboma polulu bakosela mwasi ya polulu ke yim toza sima ya polulu ya liwa polulu boto na mwasi mo komone top soki top boto na Gabriel fille moi maboko Gabriel ya théâtre Gabriel boto na garçon mo komone Dudu Supu boto na bango soki ba yebisi bino te bozonga ngana oyesa bino banaï baboma polulu et puis ndenge baboma ye. Le bateau, l'émission surtout dans la salle, l'émission passe. Eza ok. Ato na saka tant à Koufiwana qui tout les là Eza qui veut être. Ok, passe hein. Ma casse. Il y a qui se passe. Natalika Mukili. Le monde est méchant. Natalika Mukili ndenge tambola. Namoni joueur nde pulu la milinga ndenga lala Kamisi namoni bana natali bapasi ya kobengana na bandako chaque jour soki ye moko azalaki natali na raisonne susu nakobeto na betama babeto nakobeta na nzoto désormais bato nyonso botaka na mutu na bino ke koko mutaboma pululu lelo bino ngoki vérité mutu aza na poto koko ayebi ete ali ni on était kokuta pe vidéo awa pasteur Walesa navandi kabunga pasteur Walesa yi me onanga mama yaka nzamba talisinga oza innocent nzamba bino soti kolela te kolela te oza innocent abi batu misusu pe makambo musu esimba bango oyebi na ngo te mais tellement que ça qui dit batu kuna bazo saka ekomelio elonga na loba na yo prière kaka nzamba lobi akolakisa batu nyonso to bateki maboko epa ya mobali na yo eloko moko boye batu babundelaki bakufelaki après lelo ezokende suko c'est quoi Dieu merci. Bato théâtre batika hypocrisie. Ok. Prophète wana lobi makambo aza kizengite. Talobi no boy bato théâtre batika hypocrisie. Na théâtre ki ndokeza ya ma niveau où tout monde lobi kutu ya muke ile makasi koleka. Pour là qui n'est inaperçu. C'est une personne très compliquée. À ça qui oui. Quand on a attention ezanga papa. Kotika ngati. Ok. Côté sentiment que to botaki te. Ngai makile ganga. Soki pesa o nani. O famille na yo biologique. O famille na yo artistique. Ngande ndoki munene bakanga na pululu. Soki ezaki film ngande principal ngande actrice principale. Donc ngainde. Nanzo tombal nga monga actrice principale. Bato basala ki likambo opo na pulu mutotika la seko azate biso nyonso toleka nzela na biso nzanzela biso tu loba ke yo zananu na se moyo opo arena yo ya biso kokite lokola yo mona ike osunga nzambe mutakela ki pululu yende mokeli ayebaki mukolo mutu ne aolongola ye ayobi te papa yo kela ki bietu mambosa les amabe au précipiter liwa pululu okiti si avant akiti na ye ya yo pe mukoleza ekokoma pe okopita pe namona nga ndibola kisenga bato batangi na monelo na ko bate ponga na zanga tester te na tester te nga koko na vandi ate pona okanga bandoki non na vandi ate pona banda ko confirmer na zanga tester te pona baki o eza yo beza ete voilà on t'a le bien on na ebile pourquoi e bien ce qui arrivé le que prophète on a bimi makambu oyo alobi keza solo premièrement famille na pululu ba hotelema OK po bango bazaki na susi makasi oyeba nani asali mwana bango bongo. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP
à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vous êtes partout à travers le monde, vous êtes en train de nous suivre à travers vos chaînes d'actualité. Toute info, votre chaîne de valeur, nouvelles tendances, la chaîne de l'excellence. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, je vous salue, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre, Nangonga Bogota et la Bisso, partout où il y a Bisso, Bota, la Bisso, Bokonsoma, Bisso. Moi, je vous demanderai de vous abonner massivement à la télévision à Binocar ici. Une fois vous abonnez, vous ne serez jamais déçus par rapport à la contenu, par rapport à la émission Oyo. Le temps à autre, la Bino Moussala. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous sommes endeuillés. Ce matin même, nous venons d'apprendre la mort d'un grand catcheur, un grand sportif. On a Edingwe Motonangenge, vieux Edingwe Motonangenge, moi, on a été Mutamakasa qui s'assemble Mutamakasa Congo, champion du Congo. Edingwe depuis Abima, les véritables champions du Congo, Tia Koufi, Mutumorota, Bimisu, champion du Congo, Mutumorota, Botoli, Edingwe, ceinture à Koufi, na ceinture naïe. Et tout autour, il y a Liwa Naïsali Kolobama, Mingi, et Bipa, Iwa, Bibamima, qui est quoi qu'il ne besoin pas soins médicaux. C'est comme si, bah, soins, et Zalaki, bah, suivi, et Zalaki, vraiment, n'est singélité, mais. Et là, nous allons permettre que Dingo Motonangenge, qui est le beaucoup de monde n'a étandoïque, n'a bino, tout ça, là, effort. Il y a qu'on diffuser les binos programme le lenguenyo sur Ekotambola. Le jour pour jour, ça fait au moins 5 ans depuis une grande star. Il y a théâtre à Moganabiso à Tikabiso. À Tikabiso, un certain 23 décembre 2020. Si j'ai une bonne mémoire. Aussi, na batu balanda Biso, mais balanda Biso, bazana mémoire bien. Bah, il trop bien que non Pouloulou Akoufa en 2020. Depuis Pouloulou Akoufa, pour dire que Moutouma côté à Sepela na Liwaya Pouloulou. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons toujours à parler de l'artiste. Nous continuons toujours à parler de l'artiste. C'est la même chose aux Alara. Tant que Kunda Moutouna cimetière, Maloba, Bana, Moisi, famille à Moui Balobara. Ton négligera yangote. Tant Balobare, Moutoua Bomio. Akolanda yo, Kotika yete, ton négligera baliwa, ton négligera malobana va cimetière. Alors aujourd'hui, nous avons tellement beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on peut aussi dire que, enfin, après 5 ans, aujourd'hui, on peut comprendre, banani soit nani azalaki na hauteur, yaliwa ndikona biso Pouloulou. Je ne dis pas encore, tout ça on a dit. Et sur ce plateau, j'ai 2 invités. Avec ces 2 invités, nous avons un peu ça là effort.
Yako pesa bino vraiment makambo lolenge ezali les ana invité moko to sala ki na programme qui aya to sala émission ils ana invité mon sousou je lui ai supplié je lui ai dit et la surprendre hier elle savait même pas ce qu'il s'agit à nini parce que azapé sous mon tu ba émission mingi mingi na ba dina loboko na nga ya mobali ndeko na nga rende kita sona biso na plateau na biso rende kita bonjour et bonjour Dona Konde bonjour et bonne année. Merci pareillement ça fait bon. Très bien nzamba bata toza kitoko. Très bien merci beaucoup rende kita nzamba za ko batela. Na zongi na loboko na nga ya mwasi toza bongo na notre sœur Coco la veuve de Chico Pouloulou et sur notre plateau maman Coco bonjour meilleur vœu. Oui. Meilleur, merci. Bonjour. Maman Coco, bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Bonne santé à Bana. Dieu a fait grâce. Amen. Le plus important, celui de Anzamba, la grâce, c'est ça le plus important. Voilà mes deux invités na Katia Plateau. Oyo Tokomeka. Les locaux beta penza mingi masolo. Oyo. Et outil kobima sur la toile. Et ça lit actualité, ça lit information. Et puis c'est ce qu'on est passé. Et pas yaba Oyo, ba Kolo Moutou. Et puis ça c'est quoi passer quoi apprendre que oh donc tata na biso ti akufa donc mobali na ngati akufa mwana na ngati akufa donc bato yonde et ça c'est quoi passer pas ba kolo mutu mais et ça na information ça na actualité nous sommes obligés on les quitte sur la toile makambo les cas tellement épelé et il a épelé les autres en 2025 jour pour jour ça fait 5 ans depuis que nous avons biso pour la tika biso. Est-ce que si on vous demandait, on a moni ne pour apprendre que depuis 5 ans ne konayo camarade nayo ne konayo Chico Pouloulou atika biso tu peux dire quoi? Regret. Vous allez dans ma belé ba projet avec belé au sala. Tu gars na pas kana mutema parce que Nzambe a permettre ça na bongo et puis na batamuki balinga za bongo. Dans le Cameroun trop bien, tous les camarades battés, batam qui va balinga qui paye et ça va mabongo. Mais est-ce qu'elle est là par rapport à des gens qui paient tamboulaka, rumeur n'est pas tamboulaka. Aujourd'hui, on peut dire que si les lots, fanatique il y a Pouloulou, bandeko ya Pouloulou, parce qu'on a besoin de bah ceux qui paient les ouais Pouloulou, Outawa, puis ceux qui là la bomba Pouloulou, est-ce que c'est toujours important mon frère? Bon, Dona Konde, on dit ma importance, bah comédie bah pour faire belé. Oui. Mais sur Otali, histoire pour lui, c'est face à Marano quitté. Même sur les deux, on a vu ça que bien que à Sibissa, injustice, il y a un théâtre, il y a un producteur, Moroboye, ça l'inco. Vous avez vu, sommes à Cameroun. Sur les Cameroun, sont d'ailleurs du Kambala pas pour faire. Nous tournons là. Nous sommes à Cameroun, sont là. Nous sommes le 1er août, nous sommes à tomber à Pouloulou. Pourquoi ça tu connais peu sur la paix d'Adi tu besoin de nous sur la paix d'Adi pour la relaxa bolingo car mais tout le monde a tenu mon théâtre voilà donc biso quand le makam oyo toi quand le bango na esengoté ça peut-être nzambe moi permettra toujours comme ils sont à zongara tu éviter ceux qui ils pour na nini toi quand ça monter pour na base tu dois quand ça pour esengi to leka parce que makam ezali ko se répéter de temps à autre ya monter na monter net oyo ebimi sikoyo kokwa yebité. Mais nous avons déjà un rendez-vous parce que parce que prophète Moka Bimi a le Makambo. Il y a un autre poto le bambou sotinda qui était dans la poto tout le monde en était dans numéro de pété. Mais il y a salinga le col est sengo isa pour le baquet. Mais au dédouaner coco. Donc moi na matadi même si na kité mikolo mituke bima na boma. Na keti boma na dédouaner coco na makambo balati sa elamba moko boye na vina ya mope na lingaka sala lelo po to dédouaner ba to so mona ke coco na makambo wana botanga suko mona été. Merci beaucoup. Parce que misuti lelo ba théâtre misu balia ba linu na misu to sona bango balia ba linu ba yo côté la coco mais puis ça kotango to zalaka biso misatu batu bazalaki. OK. On so mona ba na matanga ba o sama misu basana bazalana biso te to zalaka biso misatu. Na bana Coco na bandekita tuzaka biso misatu ezala butu ezala moi biso misatu bazalate. Merci beaucoup Rondekita mon frère. Alors maman Coco les gens qui après 5 ans na fin d'ici ce qu'on a quitté boye na tout non peut-être moi ba mi tout na mi balé misatu ba bola na biso mokili mobimba pona mobali na yo oya tika yo na bana tika yo na ba choc et ça la ka ondengini de temps à autre comment ça te fait?
Et ça, et ça passe, maman. Et puis ça, donc, et ça la passe, c'est quoi, maman. Quand tu as déjà bana, on a écouté le Cameroun, tout n'a pas pour, on a passionné la tanga. Ici la terre. Voilà. Sur la telle cabane, la canis. Nous c'est botamine sous. Sur la seule calicam. Pour nous le même qui n'a pas cassé bana pega bilongi naï. C'est ça. Voilà. Sur notre plateau, l'émission à l'élo, nous sommes ensemble. Nous avons la biso mokili mobile. Nous avons bateau tous na plateau. Nous avons une vidéo mo izanango ya mulai makasiti. Nous avons une vidéo mo ya mukuse. Bate belé sida batalité na bamwango. Peut-être yona ne komeli yote. Je me dis ya ngo pe na tout na comprendre té. Le benginga na mona komi na moni rande, c'est un peu ça. Donc retrouvons un peu compliqué. Oui. C'est par rapport vraiment en tout cas et là quand un système mingi na rande qui on a plateau ça qui par rapport à la vidéo oyo. Parce que là on a tout le monde est-ce qu'on mona makambo zo le kana ba TikTok na ba YouTube. Là aussi là que non. On est le côté oyo qui est le côté. Alors on a Linga qui sur place en pleine émission tout à la yango vidéo ensemble na ba tout bon la vidéo ngezolo belanini vidéo ezani. Voilà. Comme ça notamment à ceux qui vidéo le belani. Merci à Gédéon Loa, merci à Papa Titan Astar, merci à Corneille, Jordan Panzo. On va suivre l'image ensemble et puis on se retrouve tout juste après. Boto na mwasi mo ko mone top ce qui top. Ma bobenga mama top. Bokene boto na ye. Boto na Gabriel, fille moi ma bobo Gabriel, ya théâtre Gabriel. Boto na ye. Pululu akufa indeni. Boto na ye pululu akufa indeni. Banani bazana liwa sima liwa pululu. Boto na garçon moko mone Dudu Supu. Ya maboke. Na ibi bango te bakoma na bango isa bato na kangi na sosele. Boto na bango pululu akufa indeni. Banani baboma pululu bakosela mwasi ya pululu ke yim toza sima ya pululu. Ya liwa pululu. Boto na bango. Soki ba yipsi bino te bozonga ngana wa yisa bino banai baboma pululu et puis ndenge baboma ye. De retour sur notre plateau mesdames et messieurs, nabi ke belé botala qui déjà vidéo yango Maman Coco. Votre réaction par rapport à l'image sur total réaction na yo. Vous écoutez peu ça ma sexy na ma case. Et c'est pour ça aussi. Pour ami. Je sais pas si vidéo on a trouvé un mot de lingue cani. Bon, là c'est qui pour 5 ans après. Hein? Ok, 5 ans après. 5 ans après. Je les acquis, mais moi on a beau t'amener les lotos qui est dans la classe. Oui, première maternelle déjà. Moi si peut soit qui le bal à l'élopé. Sur la zone botte de Miko il est belé. Non, non, oui. Dans 5 ans. Oui, oui. Dans 5 ans, on va belé, salé. Et là, on va bourner là qui, va couper là qui. Après, les autres qui ne sont que c'est quoi. Non, on va Dieu merci. Ah bon, c'est tout? Dieu merci pour nous. Bon, vidéo pour l'accident vraiment na landa 40. Mais tant on donne ko benganga, mutu so ko benga bibiko. Kotanan. Ah, mo po tozala ba méga on pété. Voilà. Et mo pe rose dans la main. Ma mbu belé au sala dans 80 na yo mone la onde a. Vraiment na nyoso wana ngana ko loba. Laissez le temps au temps. Nzambe atambusa mokili ndenge ya lingi. Donc, et là, on m'a dit tout ça, on a ma casse na biso moko. Et là, on m'a dit tout ça, nous tout ça, on a un Nzambe. Oh, et comme qui, ezaki ponza benda lingaki. Lingaki comme bongo. Et comme bongo. Là, le baka. Rande ndoki munene bakanga na pululu. Soki ezaki film. Ngande principal, ngande actrice principale. Donc ngainde. Nanzo tombal nga monga actrice principale.
Elimi nanga, na mobali nanga, natika na bano amiki mibale ba onguluma. Moka zonguluma moka ndo tambola. Na ba mobali ba ata pampex, ba mobali ba mela miliki, ba mobali ba mela poto. Ba déranger chaque jour na oui. Oh ezalaki moka memia moka memia. Na bité yo faut kufa kaka po ngana memaka bango mibale. Tolo bango mibale ba bota mbongo. Eloko wana ekamsanga. Alors na vanda na talanga bité. Tu peux pas bala ba star pour la zaki mbali kitoko mbali na zaki. Mbali kitoko. Na comprendre ezapeta ba ngabenga ba mpuiste. Bato ba fioye abima. Poso tali ba commentaire mingi ya pulu bato mingi bato ba finga. Nga mona na zo bonga na deux catégories. Sur la zone de quitter, baza baso au pulu la lalaka. OK. Atika ba on a ba sentiment. Voilà. Batika na ba sentiment ba rêve batika ba rêve. Donc communication kokwa poster loko gris manza kebimi. Kokwa ça elika mu gris. Donc pour na moment wana o nga koko na olela mobali akufi abilité eloko monte. Il faut za ka ndoki po banda suko finganga. So za muto za na ndoki te za na motema ki moto oyoka mawa. Na mosuna bana. Menga na zo bontu pena zo atalitara ba mampuiste msusu atalinga tanga te parce na ko finga biti. Koko azanga soutien. On mbala azanga soutien. Koko atelemisa mabelo kwa ba jeune fille à 12 ans. Il va azanga soutien. Pourtant akoyaki na mbala nga bina biti to ke hôpital. Parce que na tante ke na luka soutien, na tia voile, na tia ce qui est émotion, c'est émotion que tu vas te contrôler. Parce que na lingaki. Mais yo tango zo luka o luka, o tia soutien, o tia po ebike, oza mutashida. Po ebike ceux qui y a abika te kuna pe docteur akolinga ninga. Très bien. Donc là c'est qu'on a mutute. Là c'est que non kende mba on peut se dire retard, même retard 1 minute mba la ko kufa. Donc là kende malheureusement et ça marine ndenza malingaki. Donc ezala ngayo koko bokanga kindoki. Ezala bato ba otanga lelo baza bandoki. Oh batangi so to bakangi so bandoki. So nzamba lingai te. Lingai kokisa mate. Reprendre. Po bandoki nyosa ya West Africa bako sangana. Ya Congo na to ko sangana. Po na yo so nzamba bi non eza non. Toto tala match awa. Baksa nana. Na Real. Siffla suka tendance la arbitre. Mambosile. Mais pas chiko pululu. Muta siffla ka suka ezanzami. Po batu nyoso ba sangana ka po na chiko pululu. So nzamba bi non eza non. So pe nzamba ba ikete. Pema na ole la ngabi nzambe vraiment na bano na manda na suka. Na saka su voyage te. De na mona ina suki. Ti na vana kala ka ndenga ndo ba atama inateka. Na mona ina ngali jana kupina mwa sa pamba po na tika na ngana sa frate na tika ne lo na tika na bana. Atama inateka atama kala nateka. On nzambe ande ko mona ngaba dimension anate. On comprend. La bato basali eloko oyo. Na bani nanu en général. Bato basala ki likambu o po na pululu. Mutotika la seko azate. Biso nyonso tolika. Nzela na biso. Nzela biso tu. Loba ke yo zananu na se moyo po arena yo ya biso kokite. Lokola yo mona ike osunga nzambe mutakela ki pululu yende mokeli. Ayebaki mukolo mutune a olongola e. Ayo bite papa yo kela ki bientôt mambosa les amabe au précipiter le pululu. O kiti si avant akiti na e. Ya yo pe mukoleza et kokoma arena o kokita pe. Très bien. Siko eloko oyo kaka na kamwe liwa mutu moko. Nga mwasi na ndoki. Intel ndoki. En tout cas ça passe. Nabaka nzambe nde alingi. Ngai bakanga ndoki babetanga batanga pine. Pona kindoki ngai na mutu na makolote. Mais ana mutu moko abenganga. Avant makambo bino bo laksanga lelo. OK. Pasteur Walesa. Avani kabunga pasteur Walesa ili meonanga. Mama yaka. Nzamba talisinga, oza innocent nzamba bina episode kolela. Kolela te. Kolela te oza innocent. Abi batu misusu pe makamusu esimba bango oyebi na ngote. Mais tellement oza kidiba batu kuna bazo saka ekomelio. Elonga na loba na yo prière kaka.
nzambe alobi akolakisa bato nyonso to bateki maboko epai ya mobali na yo. Ok. Donc c'est ça. Nga tango diso bingai na osala nini? Obo babiye wana kuna pa osala nini? Makasi ete po nzambe ka mutayebi. Makambo elekala na buto pululu akufa. Eyebi ka pululu na nzambe na Saint-Esprit. Pourquoi pululu po image ya suka totikala nango ayebi eloko suka mona ka ezaka nini? Voilà. Nzambe nde aza na contrôle ya nyonso ayebi. Saint-Esprit atika biso te lokola nzambe atikela biso ya lobi ngana azongi na mboka tata na tikeli bino mosungi. Yenda azalaka sur place ayebi. On comprend? Donc mambo oyo bengenga nayebi ko ngotu na ngana lobi nini. Et très surtout ça que no bakomba batongo pe yoyebi. Bakomba batongo pe ba collègues. Qu'est-ce que tu peux dire? Commentaire nini yo ça là. En tout cas na mutu ndoki te. Ok. Pona yebi bamapuiste bazalaka na po ba changer maloba. Bandoki pe bazalaka po ba changer maloba mutu. Pona monango ngato bakanga ndoki bandoki belé basepela po mona bango ténèbre ekokisi makambo bango bazalaki luka. Protocole bakate bakanga ndoki kabo aza non ba préparer quand baza na ba réunion na bango basa et le binango pasteur walesa basala ba réunion na bango bien avant que likambo tokolatisa intel basala ça déjà loba nous so bolobi ngaka ngi mutu ndoki te mutu a lobi maloba oyo alobi a travailler na Saint-Esprit yembebi elo nini o eza kat na e eloko ezolobisa ye. Pierre Lobiso nous batomba wangani bazongela ye ici comment akosala pour pouvoir que bakomba tangeza mambasolo. Biso na yo toza na molimo oyo ezo pousser à lobate. Na bandelango omoni bata théâtre ba mi bal nanga. OK. Bana basi abenga bango batata bata mwasi ya bana. Nauti na décembre nga avandaki. Nazu appel Yasila. Très bien. Makoko, tala le téléphone non yokotua. Nazu ya dozo. Moko la tilba na biso ya na benga suba ko zali susu. Nazu ya Caroline. Donc, tu oku nazu ya bango bongo. Mais nazuaka ya batu ebele. Donc, nazo mona nde na rolo balikambo te eza ka na belle famille. On comprend? Nazwaka bato belé lelo zinda na oto benganga kokonde ni bana no bana mona ndeni naza ba voice do na ngima moto na bana mibali pe nazwaka mingi neti video e pandani ya mwana na panyo asizolo. OK. Toke na media na vandi ba balanga Karine Mokonzi a publié. Sui pona nga koko bikote Karine Mokonzi aye bangate. Très bien. Mais tant balobi que koko bikote le mwasi ya Chiko Pululu. Donc c'est que ça famille à mobali nanga. Na bato a média, na bato a théâtre, na ba musicien, famille à mobali nanga. Vraiment na monanga ndi bolakisanga bato batangi. Na monelo na ko baté ponga na zanga attester te. Na attester te. Na koko na vanja ate pona okanga bandoki non. Na vanja ate pona banda ko confirmer na zanga attester te. Pona baki o ezayi obeza ete. Voilà, muta lobi yango yenda ebile pourquoi ebiango. Maman koko na osongela yo parce que na moi deux mituna mo bona otuna yo place na osongela yo. Mais avant que na osongela yo, là on a réaction à ndekonanga rondekita. Tu as dit vidéo na téléphone. Total yango ensemble na moi si ya pauvre poulou là ça. Na ba fanatique ba tout balanda sur ba internet. Réaction à rondekita après avoir suivi cette vidéo na ba proposition sur wana réaction des amis. Bato théâtre batika hypocrisie. OK. Prophète wana le makambo aza kizengité pona moni bato belé ba moni vidéo ngo ba tous mingi bata théâtre mi baba aza lokuta aza loka base aza lokuta aza loka base. Frère parti c'est biso le moko bandima balikamba moko te baboya ngo pe te. OK.
alobi na vidéo na bien ki atangi bakomba bato atangi mwana ya pembe wana nani Miss Lolo alobi soki balobi vérité te ya kozonga akoloba ndenge nini pululu akufela yango eloko biso tozosela mpona dédouaner koko donc natikela document moko na maboko na nga nde naza boye na boma nasali makambo nyonso omoni ke noir et blanc mpo mwana moko ya bapululu mpe alobaka ke koko moto aboma pululu babimisa baversion ebele atie manzaka ebona boye bango bazalaka na ete biso toza kozala biso misato nayebisa bango eloko mona ndenge koko alingela pululu koko jamais koboma pululu donc so moto abi ndenge oseka yebi ne biso tele tovivaka basi babima ebele basi ya pululu omona bango susu non oyo abotaki nini bo omonaka bango lisusu baleka so na media baloba babimaka mpo bakaisaki bakozwa intere wana mama Olive bande kopesa fo matanga fo ya kotala moto oyo mpo bazwa peut-être bambongo mais koko avandi wana aboya mbongo bwa mama Olive ngai ntango babande koloba makambo wana je ne faisais que regretter mpo nakoka pusa permettre mpo nazali na émotion nazalaki vraiment donc na siècle na ngai te par rapport à nouvelle wana nayokaka yango ezalaka donc trouble mpo na nga parce que tosololaki na ye alobi nango nde na oyoka nga babenganga na biso maka misalama te mokolo ya pululu akufa mokolo pululu akufi namoni na groupe na biso ya ANTPC bandi kobenga bamesali bandi okota dibala bengi ngai ebisi ngai ve ndeni naoka ke pululu akufi pululu akufa ndeni mpo na ota koswa ngai pululu akufa ndeni nazwi mama telefone na ntongo nazwi telefone nanga nabengi nimero ya pululu nimero esone ayambi pe tanga ayambi nga na bandi mama koloba yo tala te kuna balobi ke yo kufi wala boy nzoka ezaka yete mutayambaka mutu azaki na telefone mutayambaki mutu ala mizongi selenga retour te nga na lobi ta sipe koloba mama na bi sala tout démentir parce que ba loba ke yo kufi na kati donc yo kibe mutango te sobela ki na yo kiete ntango ayambi kala po nimero so mutu akufi d'abord bakanga no nimero ezali no sala mama na zongi na groupe na bi di bala kufi na ete pour aza vivant na oto soigner kutu sikoyo bato yo osona pula kintoke na mincho kuto sa kuna na hôpital bazai kuna na nini kuna na baba soko baza kuna déjà papa tant na kotala siko na nini boye na moni image bato babeta masolo wana bayeba makambo biso tomona te na kokonda avandi na mama mona te biso na ba police ina makambo mais les gens on dit par rapport à vidéo totali wana quelle est ta réaction qu'est-ce que tu peux dire mais nazo bisa na lobi no boy bato théâtre batika hypocrisie na théâtre ki ndokeza ya ma niveau où tout le monde a le coup tu as mouké il est ma kasi koleka na on va noter un exemple les qui a vu de loin balox ba to pas que malade sur un PC sur nini avec qui na ba réseau so bomona ki ta ga ngana ko tikate bomona ki ngote très bien tout là ba on a théâtre so boy tournage ba pas la poudre que nga zu poudre ko na pa ko ba pas la te poani ba ni ba pasteur ko ba tsela ba poison ba pasteur dona au moins mboko po bonga photo lo ba la vérité OK ma prophète wana lobi biso to za pesa biso document suka parce que mutu mo ta ko leka ndima loka ba ko wanga na ba abiya ko leka sko pa lo basiko yo atanga bango pelo ba histoire yango to yebi ndenge pululu akufela na pesa ko historique très bien azwa ki frappe ya ba producteur mais soumité ma moni batatia tene bazana balinga te mutu mo sa succès o moni Jérémie wa sa succès siko so ba fongoni misute ataka biliane bi parola pa akufa Jérémie bati ko kosana tala dikamba sila na Belleville ndenge koma ebota kindoki na kati parmi bango bandoki bana kota sila bandoki ba kota Belleville na yebi bango bandoki bati la kosana ba hypocrisie ko ba vérité baba lo bandokuta posko et comme ka prophète anda lobi siko ndeti alobi makamba lokuta biso na théâtre to sakana biso bien ba problème ezalaka te papa mais est-ce que lelo ceux qui tolobi rende kita to mais qui a peu continuer la maloba ou soit makamba prophète wana lobi au monité peut-être ezako eza penza to kozwa banga ko bamba batu peut-être batu ko za bango ba innocent kozwa banga ko bamba batu tu ne trouves pas au moni eloko et salo pasi eza ba komba bato atangi bondimete ko tanga ba komona bango très bien yango mute ça mais est-ce que ebi ke baloba ke pululu a teli vie de loin poison boyoka solité boloba mbala moko OK et l'Obama mbala moko samawa na ba émission salama samawa kutu ayana tongo ko lukanga bi to ke pa Charlie tala ba bi bonanga bi di na ndeni to ke vie de loin témoin na ba na TV na témoin to ke na toni to ke to vandi abi era mo bongo te to bi se ke photo ça la vidéo
oloba ke ezaki asali vidéo ngam na filmaki yango so moni bomona mpona ko po batanga pululu kateli vie de le poison ezaki esengo mais je pense que tout le monde a dit que bato ngani bobang solo mamba solo yango na lobi to wela nanu te yemoka lobi bien que atangi ba komba bata bi soki bo continue soki bo presse bo lobi te ngana kozonga to cela zongo boza presse pour ani boza presse pour ani ya to senga bato na bango ba bima baloba parce que baloba ka koko mutabomai afi tamba ba koko bomai boyoka ngote koko pasa théâtre tamba ba koko bomai ba moni na ba manzaka awa na kingo ba moni na pota na mukongo ouais mon frère et comme itam oyo to loba makambo na ba vérité pour que ngana ondima na bomo mobali na nga pona wanotenga na bana non les sabana banda ko futela oto na lupangu te mobala ona ndimika na boma ya somenga na lupangu te loko te na bina boma ya na ndotenga na bana na futeli na kitambo sio mkwana mungu afutana te babengani yo on trouver na ndaku na balabala na bana oke bandal babengani yo alo ko se retrouver na mbinza peso futi bete babenga dans lundi manaka na nyoko la bana na boma mbani na mbalo na nga makasi bongo koko nani dona soki koko abomaki pululu mbe ero azana kisasa te mbe ero bana ba meri bakome ba kuluna akimine bango po peut-être yem tabane okanga ye po asala makamna ye mais toke na chérité toke na likamo boya mabete moi c'est dadi toka makamna moi c'est dadi bato tiete ba yibimaka po ni bosa be pokisi boy moi c'est dadi azimu bali boy moi c'est dadi e komi kiri ya ye aussi oka na ba makamo boy ke osa ba makambo boy ya oba asali kindumba mo so ke na ba makambo wana bato tiete ba mitema mabe ba finga ndenge nyoso bafinga ndenge nyoso nga yango na bile ko dedouaner prophète si vous allez peut prophète en tout cas merci beaucoup kofinga omoni kofinga wana yango nde komisanga lelo oyo bikote bato ba découvrir bato ba ye bangali susu kofinga na yango esali ke Karine Mokonzi pe aye banga ke lelo likambo koko ya mwana koko bikote Karine pas appliquer habiter bota non likambo mwana oyo en tout cas merci Karine Mokonzi. Merci vraiment de comprendre pourquoi vous avez pas jalou belé. On te malade voilà. Enfin, continuez à bon. Ndaba finga na bon. Pour bateau de soit finga mutale sanga zate. Nous soit finga na moi nga mutu moko taye atuni nga koko bana ngo est-ce que deba bandi classe bazate. Bazaka n'exo bazaka deux sortes ya bato. Ceux qui bazaba ma police était baza pena bandoki pena akindoki kolia batu yango ba finga mais muto azando kité en finga te kala na hotelinga na bana par exemple parce que to comme na bisobe na suka c'était juste d'accord pour na to la vidéo on a ce n'était arrivé lelo que prophète on n'a pas bimi les sous qu'on prouver que non tout ce qu'il a dit c'est vrai les amamba solo tu vas se faire quoi ce qui est arrivé lelo que prophète on a bimi makambu oyo alobi keza solo premièrement famille na na pululu ba hotelema OK po bango bazaki na souci makasi oyeba nani asali mwana bango bongo po moi c'est mbali bakabwanaka mais mama na mwana ba okabwana te yana leki ba okabwana te e kufa te biso to perdre biso nyonso to perdre mais ça ba o ba perdre pe makasi OK mais tant osali déjà mwana muninga bongo et que vérité bimi ben de quoi muninga bo vérité bimi muto na otika ote le but pour le moment comme toi na ba tester te est-ce que tu as eu le temps ko benga peut-être ba kombo wana pona ko est-ce que bon vidéo ba benga benga pona kombo na yo est-ce que tu as eu un peu le temps ko tuna te o benga te hein te no benga ngati no benga poani omoni biso to na Congo to balisa makambo trop OK oui ngana ko benga ta musu na tuna na nde musu ya bien mais on ba ka benga ngata salibo pe no benga ka poani tant na benga na za ne lo ni no ndo tester ka lo ba so ba lokuta très bien donc le moment est tenga c'est que on est belle famille on va bon la personne exemple ne ba si la basala qui donc ba comment se batanga na bana basi tout ça bango bien neti ma top tout ça na matanga mama chala mwana koko ndeni tout ça na biso bien tout ça na biso bien Doudou Soupou na nani Gabriel yekutu mala tête le kwanga to kutana ma olive bikote la zongia bino bolo bakimi donc le quoi be preuve za na ngote na omona na ngati na te
bino bolobi ngambo lakisinga ah bolobi ke mutona ba ozonga sima to c'est la yazo ah mais ngai pona nga en tout cas merci na beaucoup commentaire à mabe ya kotana te bazaba ma belle. Merci beaucoup maman Coco. Rendez quitte, nous sommes arrivés à la fin. Soyez arrivé que prophète on n'a pas zoomé à l'objet a confirmé pour Makambo tomber des âmes en solo on est qui va faire quoi. Il y a les bossos non ça prophète ana qui ça à 5 ça va théâtre nion sur la ça va document sous batikali. OK. So ça c'est normal mal ça. Il peut ça ana na boma il bali mondial parce que au moni Makambo bino na dona na lo ba Makambo donc lo ba fanti pour tout ça la ba théâtre. Est-ce que muto yandi one or to kufa awa ba vidéo bi mai gono mwana lemba muto abomiye mi mwana lemba ole likambo ebimi ya pululo ele ba luka solution ba le ba yeba ke banani ba ba ntoto bimisa bango bango bazomona ndeti likambo esate le muto muso omoni yandi mosi makambo to sala a manqué masumu de brende oka vidéo que junior acteur masumu ta publier yeke akufa ki allez abandi ko finga président masumu est-ce loko Papa Wemba de son vivant ayemba kinzemba biyo kanisi tant to ba kindoke bato wakasa ko pumbwe ba mo ndeti ba histoire ba ko pumbwe o kanisi kindoke za kandenge nini tant oza ko sala mabe ya ngonde bondoki kindoki mutema mabe ili kundu ko yina ya ngonde kindoki nyonso ya mabe ya ngonde bondoki po muta yo olinga ndoki la sa kindoki po kindoki ba traitement na justice te. Parce que justice mutawa ndoka ko ya azui bouchon alobi o bateau na biso tutambolaka eza ezo tenir te mais misala mabe ya ngoni mutela sa bondoki mitala na nso oza muta misala malamu mitala so oza muta misala na théâtre ne bazawana niveau ba comment memela théâtre wana mon frère no biso makamba solo na pozoka question soki ba pasteur bazotela na ba poison pourquoi bo douter na théâtre. Non, pasteur, ma fête à Kanzan. C'est là où on est parce que en tout cas aussi c'est mission. C'est là où on est quitte. Ton dit mais la prophète on a malamo bientôt c'est la suite ya. Aux hommes na question na la personne qui réponse na lobi boyi. Après si biso détend. Na dédouaner Coco na tie la porte. Parce que balobaka yenda boma pour na tie ce qu'on a porte na sur na sisi mikanda nyoso. Mutu ba benga c'est là document mo tika na katia le prophète a lobi boyi. Soki ba lobi vérité te ya kobima ala exception vérité. Biso na tout ça botuluka batu basala makama pour akosele makama. Mukoto mona batu wana nesko o Blaise Boloba il était comment? Sikoto yeba biso na bango ke et puis tant ba boma e batika biso na pasi. Très bien. Non, il y a un na passe. Batika biso na passe ko bino batika biso na passe to moni bino. Makamamo et ça makam ko to kuta na moko prophète ko ba vérité. Alors, na éviter na lo ba likamoko à bientôt 2025 hein? Déjà 2025 donc à bientôt retour ya Kimbante que papa Lobé René Molinga na Kinshasa. OK. Maman na événement via Zoya. Donc bon maman déjà Kimbante que ça légende hein. Aza légende tout tout le titre aza quoi Albert Kanki ça tant koko. Alors sur légende ba comment na ba tout ba comment ba légende. Donc il y a comment ce tant koko. OK. Et puis avec soutien il y a sponsor officiel de so Botu Talamo na PC Mot en direct de Londres. Ngai na aussi sa émission pour na koloba boye. Désormais bato nyonso botaka na mutu na bino ke koko mutaboma pululu lelo bino ngoki vérité mutu ala na poto koko ayebi ete abi numéro nete ko kuta pe vidéo awa mame pe la beninga bi rande omoni na famille na biso na longola batu mi ba to tana tanga ate ya ebi famille na biso papa Océan OK mame pe la ngai koko na pululu. Donc voilà qui 5. So comme on les a têtes, il n'est pas considéré la makambo na biso to manako sala. Au moins na ba film na biso makambo na biso à part maso qu'on a branli na ba muso to zaki na bango wana bango pe na bato to zaka na bango. Mais ce to continue na dernière dimension to tika la ka biso misaton to lokas ko na na biso ko biso ka misato. Donc ba tipesa biso mama na tout moko ya ko saka na te nzambe lokolo baka il est le père des orphelins et le mari de veuve. Merci beaucoup mon l'équité. On a annoncé tout ça la filmer parce que comme tu as tika na charge il y a groupe Boulou ya Boulou. Alors tout ça la filmer mon il y a Toto la sa mort ya Boulou.
parce que la vérité on peut limite on a besoin de ba sunga biso ba soutenir biso net koko numéro koko botsango ba to ba benga o azana moyen ya ko soutenir parce que ba to ba yeba kam a expliquer makambo mais ba to ba mona peine émotion bien té to li pena ba mona pena ndenge ezala ki ndenge alalaka nani makambo se déroula pas de phénomène et salama histoire de na film siko bon tout ça la petite na biso acteur moko tout ça puis a jouera rôle ya Pululu donc ba on baza ba na o ndeza pour ba immortaliser image wana. Merci beaucoup Rondekita. Je pense que par rapport à annonce il y a kota la ndenge événement ya ndeko na biso Chiko Pululu ndenge akufela peut-être ba biso tupe to kuta na kati parce que photo ça la ba émission to ça la rapena ye nyonso wana et ça la biso bien. Maman Coco, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. On a habité sur l'île de Bayasuka pour le Baba de tout Batali Biso, on a habité pour le Bani. Le Baba, mission c'est toute la salle émission passée. Na maweza o. OK. Ato na saka ton akufi wana kito lela ezaki boete. On qui passe hein. Makasi. Ni qui sur passe. Natalika mukili. Le monde est méchant. Natalika mukili ndenge tambola. Namoni jour nde Pululu la milinga ndenga lala. Kamisi. Namoni bana. Natali ba passe au benga na bandako chaque jour. Ce qui est morazalaki. Natali na raisonner sous na ko beto na betama. Ba beto na ko beta na nzoto. Ke yondo ki obimi Pululu. Na ka passe na mabo. Nzambe ndayebi bon ngana olobaka ke. Tuebi nataka ninga banazo na okepa lobi tozela. Ce qui a confirmé qu'il y a pas tozela te. Donc passe na robaka mbala na pem place à la kimia. Place Azali a continué toujours au fond. Na banda ko ngana yebi Pululu même ngana yo yebi. Pula le mto matata. Pula okine inapercité. C'est une personne très compliquée. À ça qui oui. Quand on a attention ezanga papa. Kotika ngate. OK. Côté sentiment que to bota kité. La ngai makile ganga. Ce qui pesa o nani nani. O famille na biologique. O famille na artistique. Ebinga na koma na point pena na otomanzia na oloba. OK. Na komi dépasser. Comme askoli kama mutu. Wana ekota kaskola mutu. Na linga nga mibali me. Na zanga mbali loka Pulute. Na nyonso. Na nyonso. Na zote. Na nyonso. Na nyonso. Na nyonso. Omone manga. Na tuni na nyonso. Na nyonso. Kasi nga na tuni kaka soki na nyonso. Na nyonso. Na nyonso na bi nyonso. Nyonso na boyebi mwasi na mobali eloko nini ezalaka eloko nini esalemaka bazaka ndenge na bi nyonso na longolelo te. Mama Coco Bikotele tokomi na suka émission na biso. Molimo na Chiko Pululu continuer ko ba toujours na kofana na kimia. Bana ya Chiko Pululu oyatika azana maboko ya mama oyo. Ebitango ko fa lo ba. Ngo matin midi soir. Dona ebitango ko fa lo ba na raisonner lo mo bazaki bango balé. So ba swani ba bebani. Comment Pululu ay pa na ngesk na randi. Na boya kokolo binini. Nasko na yebi ka boya été. Olobini nefse nana eloko olobate. Wala eloko olobate. Mais na yebi soka tinga na boye o mona biso na insulte ba lobi le bakam na ye. Après mona lobi ba benga rande ya na kitambo place mo tona na écouter na koko. Nefse papa obena nga yone bobo na bi yo la na makambo tika. Ebe mota mo yebi sana na boya na ko kota makambo mpo. Bo ba mikela na bi Merci beaucoup mesdames et messieurs. Je pense que l'émission est salivino pas si édifié Pébino, vous comprenez bien mon bébé. Alors vous continuez toujours dans la bichon à toute info, la nouvelle tendance. Maman Coco Bikote de Azali, Rondekita Azali, Donako de Tuzali. En tout cas, tu peux aller à la émission, mon sous-sous, tu peux aller à Pessibino, au devoir.
Ce qui n'est pas le balika masuka le bani. Non, pas le numéro. N'a pas le bâti, non, il y a un kangando qui a été. N'a pas tant pour ça comme on a un ninga mabe. Donc n'a pas makamwana te. Bien de bobenga n'a pas c'est ça. C'est les gens observent mon anga. Voilà, rapidement numéro dans le téléphone. Un nom anga. Plus 243. Plus 243. 89. 78. 36. 175. Plus 243, 89, 78, 36, 175. Bon année, Pesoko Banango. Ce qui n'est pas moi, un ma baisse est vraiment botine de Liban pour nous, le sang en côté de côté. Tout un balasima. Au revoir à la prochaine. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga ma bé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro nae, pour bobenga, pour boze loko. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Mais bah, on se mêlé avant, kende obima, on mélango. Ça a des jours, à tabater le loko. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyope, anti-poison. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et longolango. Alendele mikolo som. N'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete. Bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon que Dieu